Partout. Bozolanda biso na tindika télévision chaîne idéale mais kabino ba actualité natango o esengeli le lobaka toujours kimia RNI partout na mabota na bino. Un grand merci na bino nyonso nde bopesaka biso confiance ya kolanda pe ya ko partager ba vidéo na biso mokolo lelo plaisir ezali ya ko présenter bino victoire ya FARDC o wapi ba uti ko conquérir plusieurs villages na est la République démocratique du Congo pe ba bombardement na bango ekoti tina est bolandi bino moko na TV5 ndenge bazali kolela na mai na miso toyebisaki bino bakozonga maboko pamba yango ekomi kokokisama de retour ya Félix Tshisekedi nde tolobaka président solennel onzamba tindela biso kouta na Burundi babandi kolela se kolela voilà bandeko balandi mokonzi ya mboka asalaka makambo hasard te ntango aboyaki ba négociation na ba groupe armé wana mokili elobaki même ba opposition balobaki o boye na boye bango wana basangani tomoni mutu moko te ake koloba o boye na wana eza masona biso te yango na bombi yango na latisa yango na nous couvertir. Donc président Félix Antoine Tshisekedi aboyaki négociation wana ezalaki na tina ayebaki pona nini armée na biso eza na ba infiltré ebele souci na bango eza bakabola mboka na biso yango mwana mboka nde tolobaka de père et de mère aboyi mboka oyo ekabwana yango aboyaki négociation na sonité na mitoko na bango to na mitu na bango bolanda déclaration M23 esalaki pona tina kolobaki bayebaki bazalaki ba complice banda koluka mabele malekile Félix Antoine Tshisekedi aboyaki na ye. En tout cas émission à lelo ezali justement sélection à ba vidéo pona kolakisa bino ndenge nini FARDC alongi pe ako continuer kolonga bolanda déclaration ba M23 o basalaki et puis tozongela pona ko continuer analyse na biso. C'est parti. Nous ne cessons de le dire à tout moment. Certaines personnes croient que le M23 nous sommes de vente en guerre. Nullement. Nous ne sommes pas des ventes en guerre. Nous avons signé le vendredi 1er avril 2022 le cessez-le-feu unilatéral. C'était pourquoi? C'était pour permettre au gouvernement d'amorcer le dialogue, en fait de trouver l'issue pacifique de la crise. Mais nous sommes éberlués de voir encore le FARDC se sont réunis, sont coalisés avec le FDLR et les Nyatura. Ils sont venus nous attaquer. Et nous avons riposté vigoureusement au fait. Je le dis bien, nous avons riposté vigoureusement. Les FARDC sont en débandade. Ils ont jeté pêle-mêle leurs fusils, leurs munitions. Ils ont jeté. Donc, ils ont pris ce que nous appelons la poudre d'escampette comme des vulgaires civils. Ils ont fui, ils sont en débandade. Quant à nous, nous allons continuer toujours de nous défendre. Et nous allons nous défendre valablement. Nous voulons la paix. Nous voulons vraiment la paix. Nous avons signé le cessez-le-feu afin qu'il y ait la paix. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont préféré la guerre. Alors nous les avons répondu farouchement. Je pense, dès qu'ils vont persister toujours de revenir avec de tels comportements, nous allons continuer de riposter vigoureusement. C'est le major Willingo, ma porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Je vous remercie. Pamba ezalo kwa litanga ya mbula na ebali ba maman ba se déplacer tozali ko compatir ensemble na bino po ezopesa pasi komona makambo boye pour se déplacer na bino mais FARDC alongi po na bino bandeko balandi esuka ki wana te
wapi kani bitumba oyo monde atieza ki touché na yango makambo ya Russie bolandaki nde président l'un de président bango alobaki ye na mwasi na ye na bana ye balataki sukutu pena mpona kobundela mboka na yango biso sengeli tozwaka ba exemple ya malamu ya mabe te. Commandant ya Est ya République une partie kuna na Goma a déclaré à lobby population azwa machette pona ko défendre mboka na ezali mabe te mais toyebi mokonzi ya mboka nde azali na droit ya kopesa injonction pe ya kosisite mwa mouvance na population. Armée na biso ezali infiltré. Est ya République ba infiltré bazali ebele. Est-ce que ba propos wana ezwami kaka na ba Congolais bata malamu to bata mabe pa ko profiter na sima. Na profiter en passant pour na kopesa salutation spéciale à papa Paul Kitenge, directeur munene ya SNEL kuna Lubumbashi. Na yebi ke olandaka tindika un grand salutation na yo pe ba Jean na bino nyonso papa Paul Kitenge ya yo yango wana kaka ndela bande koloba bande ko balandi ba infiltré bazwi likambo yango ba komisi yango ya bango pe bazwa machette. Et ça là qui débat batu ba bimi ba lobi ebele kasi biso tokoloba ntina sujet wana tomoni yango malamu te ndenge Patrick Muyaya communicateur ya gouvernement alobaki yango esengeli na yete azana qualité te ya kosenga na population bongo po tokomona ba désordre ebele ko salema wana ba basimba machette nango esuki kaka wana te botala déjà ba vidéo ekomi koyela biso sa ela kolakisa ndenge population ya Goma machette ya minene esi esimami mpona kobundela mboka. Après ba propos na nga obokolanda yango kasi tosengi ba propos wana bandeko na biso bazana na kimia po wapi kani FARDC azali kobunda mpona kolongela biso ba milisa mike bakoko zwa pe ba yesika moko babunda bakataka population balobake ezali kaka ba Kodeko ba M23 ba nande ba usala makamo or ba infiltré. Donc esengeli nanu population za identifier nani ndako simba machette ba bundela mboka awa déjà ba enseignant ba to ba okende bilanga ba komina ba arme blanche ba machette ba nini tozo bangela ngo kaka po ba infiltré bazali ebele. Tozo boya lobi suscité ba mouvement moko boye et menasaka population et lobaki o nde balobaki tozo ba arme blanche te. FARDC déjà zolonga. Ezo pesa biso plaisir ya trop. Pe biso nyonso toza derrière FARDC. Bolanda ki peut te proposer minu élément wana ndenge nini peuple azo soutenir aye massivement baza mobiliser pour na ko fournir FARDC de quoi manger et le ronier koko se ressourcer bango pour babunda makasi. Bien sûr gouvernement na biso peza naïveté atinda ki déjà ba fond et ça kuna mais population lobité musala boy fati non comment na ba initiative boy to kotika tete olong ba village to pisa bango biloka kolia. Ingénieur Rabi balancer biso na des images plutôt songa pour na continuer analyse na biso. Voilà bandeko balandi to sali quelques sélections ba vidéo oyo pona ko approuver analyse na biso o tozali ko sala. Donc yo peut sozali na information mo ko faire documenter biso ya solo ya lokutate komela biso na numéro zali affiché na ba écran to ko sala bino musala kitoko. Je profite pona ko pesa les grands douaniers. Kuna na Kolwezi papa Alain ça salutation spéciale place aux ali. Na yebi que tindika comme la bino tina Kolwezi na yango tindika mobimba et pesio salutation spéciale papa Alain Sassa les grands douaniers. Tozo ko ban analyse na biso ya mokolo ya lelo population à FARDC population congolaise elongo na FARDC basangani lokola moto moko pona ko encourager bango moko pe batindeli biso esengo na bango ndenge bazali kolonga po ezalaka 23 morts 4 morts 10 morts 150 morts kasi mbala oyo FARDC frappe fort frappe encore bolanda ndenge bango moko babundeli ya mboka bazali ko célébrer puis bazali ko sepela et plutôt continuer analyse na biso ingénieur Rabi Tolika.
nalobi boye mabela bakoko ekotikala ya bakoko mokonzi na biso Aigle tokosenga régiment na yo depuis na banda kobunda nakuta ye na mokonzi oyo ya koti ya bakoti oyo azokota bitumba koleka bakoti tu nasengi na nzambe asunga yo nzela tu okokende rouge wana etonda régiment na yo epema eponda nani na place ya bien nalobi boye oui c'est 34 d'ici yo colonel Lwamba yo nde fimbo na fimbo shikote obeti mutusi fimbo na fimbo shikote ona grâce na yo tovi chanjo ona grâce na yo tovi nyoni yango wana nalobi boye kende olata rouge na tuti wana lupe ba rouge olata bandeko balandi esengo mingi tous ensemble na bino tous derrière FARDC o bazolongela biso bitumba toyebi ke bandi boye defete koya lisusu te nyonso oyo coup de chapeau ba flair na mokonzi ya mboka président Félix Antoine Tshisekedi totombeli moka ko swande na obana lingala po na français a moi pete foto boka on a lingala po et ça la plaisir ya trop. Salutations spéciales na directeur ya cadastre minier à la personne de Papa Dieudonné Mandia India. Place oza ya yo yango wana salutation spéciale kasi esuki wana te. Tomoni pe bato batiaki balobaka nini barrière, coque de jambes, blocage. Oh eboyeke zongi pouvoir bayibaki. Mais lelo oyo talande ba ozonga na mulongo derrière FARDC. Bolanda ne bango pe ba osepela to temps komona mote mete o lakisa bino ba vidéo po lobake na coulisse bandimaka. Matondo na ba vidéo kitoko zali ko proposer biso kasi to komi ko chité na émission na biso mokolo ya lelo to ko silisa boete sans que to lo balikambo oyo. Président ya chambre haut o to benga Sénat Bahati Lukwebo et puis si pasi komona président a lobby ba convoqué congrès pour na ko élire ba juge ya cour constitutionnelle kasi yo yeli biso mutu na yo to comprendre que par ya gâteau bonde ko luka po bozo ka batna mino bo tchaka po bo dominer pour 2023 et comme que président salaki malamu te ndenge mwana mboka Jean-Marc Kabunda lobaki o billet qu'on a partagé. Oh boy na boy, oh boy na boy. Mais non. Bahati Lukwebo akoya na mutu na ndenge ni po congrès na esalemité. Place wana pe to mona louche président Assemblée nationale Mbosso. Pour convoquer zo sanga nozo benda ngo milayi zo lukola tsa mascarade bilamba kende zonga. Po na nini c'est que ça contre pouvoir à Félix Tshisekedi. Donc ba nomaki ba juge oyo sondage tirage au sort esalama yebeta maidada mais comme quand ensemble national bola lisama solo poani parti wana ne to moni pe bato babengi biso trop bo lekisa biso na TV to benda matoi na Mbosso to répondre to finga biso to tchaba onkana si po tozo talela mikolo même mikolo zo kende assemblée nationale bo kenda ka makambo na mino pona kosala nini plénière oh boké plénière pona kosala Mbosso to mona olush Alexis Tambwe Mwamba asalaki musala alekaki mais Bahati Lukwebo na ba imposition ne base elikate wana nde to boyi donc congrès Mbosso esengelo ça congrès na yo po makamnyo so eleka malamba ndeko balandi kasi makambo kolobezali ebele le temps ezopesa biso pasi Godefroid Mayobo a joué parti na ya mérité a gagné qui procès Palou ils a reconnu comme ka Palou moko ya Godefroid Mayobo kasi tokolo belango mikolo ekoya bandeko balandi tokomi na suka ya analyse na biso bomoni notre bloc eza plein ya ba actualité kasi
na mikolo koya bokozwa yango na yango na sengi na bino bo s'abonner massivement na tindika bo partager bo liker ba vidéo na biso ekosala biso bien soko sepeli na vidéo oyo benga na biso na ba numéro ezali affiché na ba écran na yo. En tout cas ba directeur nango ba pesinga plaisir konorenga tika na bandela sous ba salutation na bino. Un grand merci au directeur ya cadastre minier à la personne de Monsieur Dieudonné Mandia India oyo na pesi mbote na bosanité papa à l'aise ça les grands douaniers kuna na Kolwezi na pesi mbote na papa Paul Kitenge les grands directeurs ya Snell kuna na Lubumbashi. Un grand merci na bino nyonso na sima caméra tuzaki na Biumbui na montage Rabi Matondo. Salutations spéciales à Dadi Mbenga elongo na Laetitia Kapinga Mbenga. Tout ce qui a tout écouté mikolo koya bye. Mabela bakoko ekotika na bakoko mokonzi na biso agle tokosenga régiment na yo depuis na banda kobunda nakutai na mokonzi oyo ya koti ya bakoti azokote bitumba koleka bakoti tu nasengi na nzambe asunga yo nzela tu okokende rouge wana etonda régiment na yo epema oui, c'est 4-10. Yo colonel Luamba, yo nde fimbo na fimbo shikote. Obeti mutusi fimbo na fimbo shikote. Ona grâce na yo to chanjo. Ona grâce na yo to nyoni. Yango wana na lobibo ekende olata rouge. Na tutu wana lupe baba. Rouge olata. Osenge mokula 4-10. Obuta kufaye